mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vomo Television etando ya bonsomi etando ya bwanya etando ya bolamusi bainyo na pongi matono mingi na bino ekopesa kabiso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwalilo oyo ekoyaka penza okacha mabota na bino na tina ya kotangisa bino na tina ya kolimbolela ka bino manaka na biso na kati ya calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo totondi bino botondi na bisika nyonso bozali pe topesi bino penza bambote d'avance totombeli su na bai nyonso ba mobu elamu ebandela mobu monkama na tuku misato na misato tika to simba nanu yo babuku na bikomeli pona kokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankenge mwa mibale na bopemi na biso ya yambo na sanza ya yambo eleko ya mvula ntete mobu monkama na tuku misato na misato isaki bongo biso kokota na mobu na biso ya sika oyo toli bongo kosepela uta konso ya lobi eleki nkenge ya lelo nsone ya lobi kino mwankando toli kokobaka kosepela bongo mobu na biso ya sika tobalisaka yango manaka na biso na manaka bapaya po ete boso ya malonga penza ekoka bongo kozala lolenge kani manaka na biso ezali bongo kotambola nde mokolo mwalelo kati na manaka bapaya tozali bongo vendredi le 24 septembre 2021 kasi ya motuya esengaka na bino kosimba pe koyeba ezali bongo bolai bwa calendrier africain na kati ya manaka na biso lolenge yango ezalelaka wana nde ezali bongo manaka na biso na kati ya calendrier africain soki mituna bikozala bozanga te na kobenga biso kana banimero ezali bongo affiché na se etando bokozwa pena bandimbola pe biyano ya malonga wana bongo manaka na biso lolenge yango ezali bongo kotambola matono mingi bandeko balandi ya Vomo Television tosukaka biso na bino wana te se na kopesa bino manaka mokolo kasi tokoyaka lisusu kati ya mabota na bino pona kotombela bambotama elamu na babotami ya mokolo mwalilo totombeli bambotama elamu na bayike bayebanso kobota mokolo mwalilo na bisika bozali bambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino akobakisa bino mpena mikolo ebele na kati ya bomoi na bino tika tokende kotombela bongo mbotama elamu epai ya Nengwa Zola Mveki bango basila bongo kobotama mokolo mwalelo totombeli bino bambotama elamu yaya wana molongani ya tata ne Silwa Mbanza tondi bino penza botoni pe toyebete bisengo ezali penza lelo kati ya mabota na bino sima na biso komela pota Vomo Television na kata kosepela mvula ya sika mobu ya sika tozoya pe wana kokembela bambotama elamu ya Nengwa na biso Nengwa Zola elongo na bino bebota mokolo mwalelo na mosika bambotama elamu lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo matono mingi balandi ya Vomo Television soki tozwite moko baliteya na kati ya rubrique na biso ya vidéo du jour tokabonaka te biso na bino tozonga na ino kuna na eteni ya régie
totala nini oyo balengeli biso mokolo mwa lelo tokutani biso na bino na nsima ya video tolanda. Bato baso baza na babikisi na bango mpe babonga sauf biso na 1921 tata mokili akaniseli biso Mfumuki Mbangu baye ntango baye babandi koteya ko bandeko komoni sango ya Mfumuki Mbangu tozalela ngo mayele ntango bazoteya biso to bazobetela biso masolo ya Mfumuki Mbangu bazoloba nini atelemisa bakoka alobisa bababa amonisa bakufi misu asekwisa bibembe bongo babetaka mateya na ye balobelaka biso masolo ya mateya na ye babato Mfumuki Mbangu ateya boye me mundele ntango akangi ye azoloba nini il a interprété la Bible ozoyoka est-il le mvuluzi totiango na français wana est-il le sauveur yango te est-il le roi des juifs yango te balobi bien na message na ye na banzembo na ye il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race nde bamotifi bakangeli alors biso nde tokende na makambo kasekusaki bakufi alobisaki bababa il faut tokende koluka na message na banzembo na ye il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire et alobi que le blanc c'est l'ennemi abominable un Dieu nouveau et un temple nouveau mpona bayina alors soki totie Yesu asa mundele Mahomet arabe Bouddha asiatique siko Mfumuki Mbangu ko totanda bango mine wana totanda bango mine batie Mfumuki Mbangu batie Yesu batie Mahomet batie Bouddha yo moko pona okende ngambo ni matono mingi bandeko balandi ya uva mu television itando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi baindo na pongi totondi bino penza botondi tango nyonso na ngonga oyo bopesaka na etando na bino uva mu television na ntina ya kozelaka manaka ya mokolo lelo mpona koyeba lolenge kani calendrier na biso ekotambola osili kolanda oyo ezali kaka bongo extrait ya milulu ya mbanda sanda lokola toali bongo na sanza ya septembre ya kokundula bongo centenaire ya losambo mpe ya bilaka ya Mfumuki Mbangu soki bosepelaki na biso tika tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya Vom Télévision ya kosungaka biso tokomelaka bino kitoko liboso ya bandako mpo nini te tozongisa matondo na tata kwaku ya kalao maisha elongo na tata Ntimba le superlatif absolu mpe konaiteni ya réalisation mpe montage epai ya Nkumu Ngala elongo na balandi nyonso ya Vom Télévision kobosana te tata yo sa topesi bino bambote bisika nyonso bozali kimia Mfumuki Mbangu kimia ya tata mokeli okati ya mabota na bino lisusu mobu elamu mobu mwasika elamu na baindo na molongo mobimba na kombo ya Mfumuki Utamokile kelama, esalima mibu hebele, olelo ye bandite.